Tata, mbote na yo. Mbote tata na ngai. Ah, tata, nazomona awa. Bantu moto bakumbi ntukutuku bazawa, balati gilet noir, bakomi 12. Eza nini pona oyo biso ba journaliste to yeba déjà que oyo ezo sala maawe eza nini. Tata, merci mingi tata na ngai. Oyo ezali lisanga ya batu oyo bakumbaka moto oyo na Kinshasa kubengi mingi mingi bawewa. Nous ezali association des motocyclistes libres du Congo. Tozali batu oyo toza ensemble ba motaro batambolaka na nzela esengeli oyo bafingaka batibétisité oyo balobaka mpe mabe te par rapport à mateya oyo bakonzi na biso ya association bapesaka biso. Yango lelo toza na réunion ndenge toya kozwaka morale na mateya mpona kotosa mibeko ya nzela mpona kotambola mpe ndenge esengeli nde toyaka tosanganaka awa. Voilà, et à nos yango wana nde namonaka ba gilet na bino o bakomi 12 namonaka bantu mosusu bawewa mosusu bazokumba moto ba moto na bango propre eza salite te propre bon nayebaka te ke bino nde bozalaka bokambaka bango neti nazomona moto oyo eza propre eza salite te casque pe eza nayebi te tata bolakisa bango makambo wana ube bango moko nde basalaka mpona bazala bien. Tata, nde tolobi na lobi na yo awa balakisaka biso ndenge ya kozala propre motard ifo ayebaki na moto eza mosala na ye oyo ya pikela eza mosala lokola munganga eza mosala lokola yo ndeko journaliste eza mosala lokola bato nyonso nde tolakisa bango bonne voie ya kotambola na nzela kokumba malamu na loyenge te ya kolata mapapa kosala baje te kasi komema bato koto yango en considération en tant que mosala oyo ezoleisa bango. Ndakisa lokola ngai moko na bali mwasi naza na bana 5 natangisaka misusu mwana na ngai liboso aza na G1 na IEC kaka na mosala oyo ya moto oyo nde omoni toumeli nde wana tozwa yango en considération. C'est ça. Yango wana nde bosalaka mpe mpona bosunga mpe vision ya mokonzi ya mboka. C'est une façon aussi ya soutenir chef de l'État. Malgré tout, kakatano eza ebele na nzela trakaseri des gens de mokonzi oyo azalelaka ya moto soki banome lelo lobi ayebika moto. Mais c'est une façon aussi de soutenir un peu mokonzi ya mboka na domaine na biso ya transport taxi moto. Merci beaucoup tata. Il y a Gilet 12, association des motocyclistes libres du Congo AMLC 12. En tout cas, nazana membre ya association awa namoni en tant que ngana za journaliste namoni aba moto etelemi yango nde na ngana lekate na telemi pona yeba deko zala nini. Bunde moko boyoki explication ndenge balobi bazolakisa bantu ndenge nini batambula bawewa ndenge nini batambulaka kofinga ya agent ya l'État te kotambula salite te kozala msansi moko babengaka manyema te bango balobi baza bapilote baza bapilote moko baprésentable parce que na kati ya bawewa baresponsable bazali bango batanga bagraduat bazali yango nde bameki koyebisa ngai mpe awa tata mbala nsima tokoya nanu kokutana na bino kosolola na bino po toyeba eloko nini tokoki kosala na bino ti bavision na bino eza bien toyakende nango ti na niveau ya likolo tolakisa mpe mokonzi ya mboka Fati Beton ya moma ke lelo na lobi bosunga bango. Mbote na yo tata. Mbote, vraiment merci beaucoup tata na ngai. Merci. Yo bena botala mabango. Bese kangami likola fulu ekangami. Donc fulu na fulu awa. Ah, fulu na fulu. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ça la très attention, surtout batoza la Kinshasa, ça la très attention. Au moins une moto na tcheli kolo na obeta no lisolo na onde ko na kuta na ba problème moko sérieux ana Kinshasa boko nzima te. Bota la ka bomoni hein. Voilà, obeta lisolo. Cousine na va na DGC barré. Autaki ville, aozonga DGC na ba 22h.
tellement que ba transport ezaki moi passe dans ba embouteillage pendenge ezalaki abi nona kita na Mandela awa na zo moto comme ça moto na ki rapide ba kan pena moto na ke ti DGC okotika ko moto bi winga na kendaka partout mbongo na ka bi OK c'est bon to ke non ti DGC okita na DGC na pesa yo mbongo na yo moto pe andimi ba yo kani ba mati abi ya moto kotala ka boy azat okondima kuta saka jeune garçon moko simple aka jeune garçon moko simple siko cousine ngana abadai pe ko bela autoki musala me abadai penza ko bela abadai penza ko ka bien te makasi azaki penza bien te nzoto penza bandai ko simba te azui moto bakei azaki na $150 autoki na ko teka na kata sac $150 azaki na téléphone avec na iPhone 13 Pro Max azaki na biloko pe amike wana bandeko ba mati la moto komata na moto ba tant ba komi na nzela ba ko benga cousine ngana téléphone esonné ayambi tango moto ta na rétroviseur amoni ke fiwa so na téléphone mo ya bien abi c'est que mbongo eza awa cousine na pe osola na uti musala kutu mutu ebeti ngai na uti koteka na zando na ville kuna na uti ville koteka mutu ebeti ngati na ozonga na ba héros en tout cas na za bête na leka kutu na hôpital penda santé penda za bête on a zu kutu moto pour mo ppp e kota ngai moto abia moi so ana mbongo baketi bakomi na kwe moko boye ka pembe na DGC bari za ki dimanche ngoza ote okune leki mo mbule bande ko bete ya mbula moko ya bongo bakomi ti na DGC kokomba comme na DGC moto ebise o telema na se soulager na lo bon na lingala na suba cousine nga pa kiti ko kitaka kiti ko bomon ba mire mapango prince za na nzela boye mire pe mire abi non la tema na mire na zele a se soulager tema bande pe ko ka bien ta lembi nso tango telemi amona ka muto moko yo kange na kingo akange na kingo kotisie maboko bandi penza kofina ekingo penza kofina ndeko nanga bandeko bande pe ko bela zo pemana azokukata afini penza lokwa bomai bamoko botolisa ki pesa saki wana abi na ko kape oganga tete mala bande ko bela abi mutongo po kondima teke akozala ta criminel asaka muta zobula nzoko ndeso amonika mo place ke batu bazate ngana bula na nga part na sa tukini na bula na nga part nzoko ne place amona ke batu bazate asala ka batu mabe abi ya ba botola isaki mo bana botola saka a démarrer moto akina kozina temo bande ko bela na ba emotion de pa fina ki alala ka wana bande ko mieba lisu de do akanga maki kwa avant de wana boti kandi batu bazoleka mo maile bandi kosonga bandi ko belela batu baye ko zoyer donc batu baye ko zoyer ba mitombi ko réanimer wana zongi normal ba pesi ba mai na ba ji wana meli ndia ki ko beta lisolo abi ya bato babula ka moto na vinga na za tukini wana batu mabe abi aza simple la type simple okondi mateto komika place moya kwebo ado aboto linga bloko so fininga na kingo donc tout ça la très attention mboko eza mabe ba criminel ba silité que ba kandeni ni na kotambola bizu bo partager histoire comme la bato mutabebi si francophonie yeyo bato babebi si francophonie papa Fati totikele mikolo kota ya kosanga arrêtez cet homme avant qu'il y ait aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Dans les synthèques. yo mukolo boyo dole la vraiment opotele moto la telemika awa colonel apesa biso area oyo botele makala colonel na biso tango aye tungo awa ngana ante maremba moko abetinga ngondo awa siko na zishoke awa na lipeka eloko ngana sali na yebi na ngate awa ne area bapesa biso mena pona kope pamba likona yebi devie awa nena dana devie bien awa nena dana devie Dieu, tu vas pas faire. Alors qu'on en a eu.
Gogo Sambwa! Nga naka makasi na ofilme, nga makasi kaka. O bena eke na TikTok, nde bo abongo, boye bango. Na basilite ha? Nga na filme kaka. Na basilite baza ba wesu ba koya ba moyo. Ba terminator. Terminator. Visé. Martinico. Pardon. Pourquoi ça? Ok, wapi. Ok, wapi. Vamos